bino bosali mariage, bosali ba cérémonie moko, on dirait magie, on dirait ba secte, on dirait kutute, ba cérémonie wana ya ba maikari, ya ba franc-maçon, siko muta kwei akufi. Mwana mobali ya 24 ans, jeune homme, na balox na ye, akwei akufi. Bino bolingi sika bato balobani. Bolingi bato balobani. Tango bino mo bosalaki yango. Tango bo preparaki cérémonie wana ndenge kozala. Bokanisaki deja nini? Bato bakoloba nini? Bokanisaki nini? Oka bokanisaki yango mpe biso tokokanisa. Alors, toali eloko mosusu kokanisa te. Bana mike balaka basukoli bamemi na église asepeli akomo bina na église 3 mois na église bakangi mwana ndoki mwana asala eloko moko te azobina kaka azoseka bakangi ye ndoki bongo oyo bino bosali ntango bosala cérémonie wana ntango bokalikilaki ndenge kozala ntango bosalaki entraînement boyebaki bato bakoloba nini. Akufi fête ezalaki ya ye, non c'est faux. Fête ezalaki ya ye te, ye azalaki juste invité. Bato ebele balobi ke non te ndeko oyo akendaki na akumbaki voiture. Asalaki 2 jours na nzela, c'est faux et archi faux. Ndeko na biso akendaki na avion. Ndeko na biso avoyageaki na billet ya avion. Ndeko na biso ya mobali bozomona azali mwana ya bandali bato mosusu balobi aza mwana ya lisala kote ya Kasavubu bandeko soki bomati tango bokobata soki bokoloba boyebi soki bokoloba pete etali bino mais c'est que moi j'ai remarqué que bato Dallas baza na mingi ya koloba bato ya ville oyo bandeko mibale bavandaka baza na mingi ya koloba mais bazobanga monde ya réseaux sociaux. Ndeko na biso ya mobali azali azana camarade na ye azana pire masa na ye oyo bozo mona oyo ba petit wana tu bakota kina ba micro wana na maboko bazana bango kaka juste ba petit bazana bango kaka ba petit baza ba masa na ye te baza ba petit donc oyo bozo mona na droit na koto oyo aza petit na ye ba oyo pe basimba ki ba minda bakota kina ngo na fête baza ba petit na ye ba oyo pe nalobi deja botika obenganga moto abenganga te aotango nga na ongwaki na hôpitali naye kozonga na feti parce que bayebisi biso ke akufi deja nazongaki na feti ekontinaki ti 6 heures yaya aza mpenza kizengisiani mpenza nzambe alimbisanga ye mpenza 5 heures 6 heures 5 heures na bango eza sacrifice na bango esengelaki bongo bayebaki parce que tobatalaka biso ka 2 personnes toloba jésus tolobaka na biso na bato te toloba na biso te fulare wana eza fulare makambo atravayaki yango deja na monde na bango ezalaki travaye eutaki libanda ezalaki deja eutaki na molili sikoyo seni wana ntango mosusu balingi bamatise gradi balobi tokosala yango na butu te yo ifo delege mutu na bomoi boye kuna na moi asala yango panda mokolo ya mariage na yo ye mpe kibudi kamata o nani abendi nini peti na ye wana esprit faible aleki ye parce que atali mpe peti na ye wana bela bapema babiloko botika na nsima wana ntango akopike crise bayeba kaki aza moto ya bapema botano modele marie atelemi marie moboto akwei na feti na yo atelemi loko afali pupa atelemaki na arena yango oyo wana ete marie ete akotisi ye na nini benser alobi ne eza na fete na fo ya kokotisa fo ya fi élégance ezela nanu tala oyo foto oyo ani atie foto oyo ka ndenge aigle atelemaka atelemi bo atelemi gloire yo mpe lisusu kosisa nyonso lelo ese atika nanu ye tokodekortike
bakanga maboko bongo kasi te Atene bakangaka maka nini oyo ndeti morgue ndeti mutu aza na nini oyo na tombo aigle atelemi ana atikali wakanda forever atelemi oyo eza milimo mabe yani Manano ndeko na biso X 3X soki 3X mama ya nitika na ofoto na tiango Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. S'il vous plaît. Tokanga micro to de ndeko Allô, mobile bonsoir. coach au moins pour la première fois. Oui, bonsoir. Bonsoir, moi, après-midi, en Europe. Na matika po parce que na ki gloire à Oloba, ngadi, na matika po na pesi ka ndembote. Alors, tokoloba mpe kaka oyo bino boyebaki. Cérémonie na bino, moto ebomi ye. Cérémonie wana, mpote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ba cérémonia boye ekoma kosalama ebele. Ba garçon o basimbaki ba bougie, bango bakoza na bango ba innocent, to baza penza ba innocent. Bango pe bakokanisaki tonto sayebisaki biso ke tosalaka cérémonie boye po totia mwa ambiance. Libala na bango za modèle mosusu po tobangisa bato tonto alobi na bino bongo. Me wana maloba lobi po ayeba eke moto mwa okufa wana bokanisaka aloba na bino sikoni akolekisa moto te. Bandeko, na Brésil na carnaval esalamaka sikoyo na 2023. Carnaval wana tolobaki nini? Ba Brésilien basakani, batumboli nkolo, basali ba dessin ya diabolo, ya satana. Carnaval ekomi ya bademo, kanda ya nzambe beti bango, mbule beti badindi. Ndenge bolobaki, parce que majorité ba Brésilien bango pe bayebaki yango eza nango je. Ba directeur ya carnaval balobi te, toujours faut changer modèle. Bokotia bilongi ya badiabolo banini, me bobanga na bino te eza nango ya bilongi. Ezaka po changer ambiance ya carnaval. Alors ba peuple pe loko balinga carnaval, bango kaka bayebi ya décoration basepeli. Siko bato bakufaki, bakolo carnaval te, ba directeur ya carnaval te, bato mosusu. Donc ba cérémonie wana esalamaka na ntina bamikolo carnaval bayebi tokosakrifie bato toro na carnaval oyo. Nakaniseli bango mabe te, bango moko balobaka deja. Bango nyonso te me moko balobaka. Ba cérémonie ya modèle ya boye oyo esami na mariage oyo bokanisi ndeko mutu abandi yango mutu ya liboso. Ba Nigérien oyo basimba babiloko basala yango deja, babombamaka te. Ba musicien mosusu bakoma kobomba masusu te. Bolanda ba témoignage ba musicien te.
alobi bien ntango ya bando yemba oyo akoni ya koyemba etikali ye te batuni me mpo na nini oyebi ke yo te mpo biso ozomona yo musicienne chanteuse internationale bokumisaka ye mpe boyebi mpe nkombo na ye ye moko alobi lisusu parce ke nzembo wana nga te muna kompozaki yango anzembo eyembamaki oyo ya sika ye ngai te esprit moto kompozaki yango donc nga mpe nalandi yango kaka ntango ebimi na concert donc mokolo nzoto azoloba ye moko ke ntango ye abandaka bademone bakoti bakoma oyemba mpe alobi nzembo ya sika wana bazosepela nango soki lelo ye abosani baletre mpo ye te moto akompoza yango besprit moto ekompoza yango bango mpe bayembaki bandeko sikoyo ndeko mobali jeune homme akwei toloba sikoyo azalaki na sante bien te ifala afandaka na ndako ya ye tala kwei toloba bongo bokanisi ndeko wana ayebi ke fo asala démarche fo asala bafiere alakisa bilamba modele asalaka soki asantiraki mwa malaise alinga ovanda te tala soki olingi osala crise bien sûr okokweya oyebi te mais eza na basymptôme obanda osentir bien te atuzana na forme papa wemba ntango alobaki awa batunaki ye yo omonaka ndenge nini ntango mpo na liwa na ye ye alobaki ye amonaka okufa na scène batunaki ye koloba bongo te mpo ani ozoloba bongo abi non parce que ele moko namonaka neti nazolongwa na nzoto na ngai nazomata donc asentiraka yango deja bocomprendre ou bien ayebaki akomata bongo aokende on sait jamais mais toloba te ke o cérémonie oyo elekaki nango kaka bongo eza kaka ndeko abelaka na ye to ndeko biso nyonso tobelaka eza mpe na bagene banda kala banda 20 ans kaka estoma tiako mokolo nga banda na botama mama na nga alobaka estoma na motema pasi akota nango kuta hôpital abanda olinga kuta bato batelema na nsima mokongone te atotelemi pembeni na ye kaka epo aza komela bakisi estoma baeno maseki te me ti lelo azalaka na estoma ngo bokanisa ntango ngana na botami te sikoyo nga na botami 57 ans donc nga nakuta ye nango laki mwana moke bakati nga prince nake somba eno kisi estoma ya poussière ti lelo azalaka na motema surtout loko atikani bainongo na bani bandeko ezaka te soki moto ayokaka boye bokomisa bamaladi soki eloko nini te na afrike bato bayokaka estoma motema mpasi bazali ebele mpe baoyo bakufaka baoka bakende hôpital baoyo bakende hôpitali te baza ti lelo na même façon so boli bomona bango ya bokende bavillage na babanlie bamamo basaka bilanga bapapa oyo bamokati mbila bokende bakoko wana tu botuna bango yo ndenge ozalaka boye eloko te tungisaka oloba tension na mwa motema apokoli ate ebanda kala te sikoyo na kokola me banda nango kala
ebanda ntango na ekoko ntango nabotaki papa na bino donc bokoyoka bongo soki ndoki epa bato ya mbongo différent bon nabela yango te mais soki oyaki parce que naperdaki bajimo naosa tuna zonga meso nakanisi momango esala rien mais ça va passer nakokende docteur na ngaliema to na hôpital oyo boye batalaka ngai na bato na nga so mpe na voyage na Afrique du Sud bazokontrole yango bien baza na bamedikame ebele bapiaki ngai nzoka oyo bapesi missile yango moto akoboma ye donc ndeko azalaki na 24 ans eloko ebomi eza baseremoni wana oui boyokanisi tokanisa nini toluka suspect nani mwana mwa moke na famille na bango ndoki koko na bango mama na bango te baninga baosala bamariage bafille d'honneur bagarçon d'honneur bazobina soko olingi modele ya kala te babini modele ya sika sauvage me yoki ozwa bagene olati bango pembe osimisi bango babougie olobesaka mpona totia ambiance j'espère ozwaki bagene na famille na bino bamama bino botika bana na bino baka esimba babougie mpo tonto wana alaka gentil azalaka bien asimbana ekisi te alingi asala ambiance moko boye bomoni moto akufi soki aza moto ya basociété secret akoyebisa bino te mais c'est pas nzuye wana te wakenda kobala grâce temo ti lelo sayebisa bino kelaka moto ya société secrète saloba na bino bisika asambelaka wana bametre na aloba te akoloba pe te surtout soki aza gradé aza na belève na ye na afrique akende epesaka bango cour bandeko ndeko mobali akufi bacouple bango basali bongo bango alors toa na place akotya ngambu te fo kolapa babiloko ya boye majorité ya bato baosala boye bazoloba bango claire basala yango mpo basimba biloko bamisu bazwa na bacercueil bamisu na makila ya bato baye nango baservir bon bameli bazowangana mpe teke basimba biloko na Nigeria bato ebele basimba biloko bawangana na soso te bayebi na bacameroun et puis sacrifice humain baafricain barevesa yango babombaka lisusu te bozomona yango tina internet esalama partout na bamindele banda kala me babombaka yango bato mwindu ntango bazwi yango babombaka mpe me banigerien bazobomba susu te bazobomba te yango bakidnapping emati ebele sikoyo ndeko mobali oyo wi bel et bien couple oyo botala bango malamu bokipe teke basimba eloko te non nga mpe na ngai nakanisela bango mabe te sikoyo mpe nakaniseli bango mabe te mais cérémonie na bango basali balingaki tomona bango bato bamystique alors lokola moto akufi baza mpe bato ya bamystique bandeko napesi exemple te mwana moke akendeka eglize alati bamemi akomoyemba yawe na bibwele yawe sanze la main yawe na bobot dimanche wana mwana azowela mama sapatu tokende eglize bakei après 3 mois bakangi ye ndoki oyebi chaque mwana nazwaka
siko oyo yonde aina ba bougie alati ba garçon ba pembe pembe eza na encore ambiance bon ok ale mutakwei akufi botinga ba jeko liwasa liwa ibimi mutakufi elongo ambiance Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.